Baninga tango kokie Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Pointi coin motote o tolobe la vie. Kuna balobi nini ah balobi nini Veut dire tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Papi gene tolobe la vie. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Salut et bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Merci Nabino Nyonso Bandeko Obolandaka biso. Notre pays va très mal. Tobandara bongo malamo parce que trop c'est trop. Merci à la grande équipe à Tolobe la vie, l'honorable 4 fois prêtre Washington, grand pays d'Amérique. Merci à Washington. Merci à Eric Chimano, capé des authentiques. Un grand merci encore. Napino Ser Costino, ma sauce papa social. Est-ce que vous avez dit que le gouvernement y a des warriors et ça déjà na terre? Ça fait combien de temps? On a toujours un bon mal imbattable parce que Nana Kanisa que le peuple d'abord, mais na yebité autozomo na qui le peuple d'abord yango et ça pour ça là. To tikala slogan pour les arana on peut slogan. Bonjour. Oui, bonjour nayo Papi Gene. Merci mingi nayo ndingo ozalaka toujours présent pour nos informations sur mboka c'est comme ça cause la professionnel peu professionnalisme yango wana. Merci mingi d'abord na ba congolais nyoso bazolanda milliers de congolais. Oyo bazo se retrouver na kati ya ba propos na biso. Ozo ko biso na bandako partout pour boyoka quand même ba proposition na biso na mayele tozo pesa pona avenir ya lobby. Parce que yonanga toza déjà na ba âge oyo tozo ke nango de faut colléguer déjà le kamala pona ba na biso bazana kisasa wana ba bazana ba 15 ans ba so peine espoir que Congo un jour ko za la Congo malamu. Ce qui biso tozo ngote yo za na 40 ozoate 50 tot 60 ans yo lingina po bazasi ba zoate il faut parler, il faut se battre jusqu'à dernier sang ya goutte na yo faut bunda ta que congolais pour mboka no un jour ba retrouver bonheur nango. Merci mingi na Papi Gene. Merci Batou Bazako namoni tout à l'heure là dans l'émission Mosala qui a 20 minutes je crois qu'elle est qui 2 jours. Namoni ba commentaire bazotia ba lobby mais je crois pas le gros ta bâton de commandement il y a combat parce que combat yango pizza c'est-à-dire tout le monde a les bicharabia tout le monde a n'importe quoi onini en tout cas botika biso ba distraction parce que pour une soit distraction moi trop donc il y a bino siko boya to changement muke alors babi tu reprends na ko zo ta bâton de commandement on a été parce que banda yo longwa ti lelo donc boka mutu mo na 20 ans na nini asaka na mwasi moko kaka bando longwa ti lelo o lo baka langage moko o ba tusu ba comprendre ki yote ba tonga ko quelque part mais ti lelo bon mon avena que notre mutu a très constant et puis pas de proposition ani on a cause ta bâton de commandement non mais ko lo ba ko so bâton de commandement déjà quand on parle comme ça déjà bali biso to zoya na mboka oyo to zoya ko lo makambo et poto za la ba ko za la ba célèbre wana to za la besoin ko za na ba guide. Ce qui cause la guide, je peux accepter que bande koto sangani ensemble, token ensemble parce que au moins on a raison koloba. Nga pour l'instant nazo kota doute que tozaki na ba combattant na poto. Nazo kota doute fort tozaki na ba résistant. Nazo kota doute fort que tozaki na ba volus na poto parce que ce côté li langage bango ba bandela ki na oyo comme lo na kisasa, yango eza na kisasa. Mais batu wana bazakolo makama lelo bazawa. Soi-disant biso ba kolo combat biso de ba général ba colonel ba général major ba soi-disant ba biso de ba gogo ba biso ba laki banani tout ce monde c'est qui m'a compliqué trop mais na ko comprendre que bataille surtout juste ba yela kinde ba misu ba yeko bala yebi ke ba combattre bele ba bali na musana bango
makambo ba reprocher ki ba musicien lelo bango pas se retrouver nango yango moni baza oh et puis il y a corruption de kutu Londres to bato comme no Londres ezaki zone rouge lelo etikali kana masa nanga baina linga ki rekisa bango boma et puis parce que tela ki déjà plan linga boma e pourquoi ba si on peut bomba so ba si on ba motema ba panza ndeme makambo panzani masa nanga baina je le salue en passant à Londres ba otu na lobi ba tout mo balé to lobaka ba zo pe 5000 ba pesa ba 5000 ba zo ka $100 Koko invisible nani mutu wana mutu koko invisible nani koko invisible ko jina oh donc bazo ka 5000 il ba pesa bango 5000 ayibo ko 5000 na suka na onta bibi ba botoli ba pesa bango $100 benga bango ba lo wa ka contester on lo ceux qui bazo 5000 wana ba bima na télévision so bata bela mi pali ba lo 5000 na chemba na Londres à défi ceux qui ba pesa ki bango 5000 frère ceux qui ka koko invisible na mutu na bazo 5000 ba tema na tezo lo bazo 5000 wana bazo $100 ba botoli bango nyonso bango ezeki likamba photo omoni makambo na zoloba siko na kata France awa na Londres Allemagne baza talebele oyo bakomi na position wana ata na boso na pesa mbote mingi na mama de 5 place ozolanda nga Carmel Carmelia na fondation na yo Carmel Carmelia Chrissy Vimboma Melvin Vimboma na loi na Dinisa na Paris baza bato basi baza corrompu ba combattant zate zela mukolo kofia ko betao mukolo wera ko betao mukolo wase ko beta okomona ba combattant je te mets un défi okomona ndenge ba kobima de partout esika ba ko zwa basi esika ba ko ba leader esika ba ko sala makamunyo sezande mukolo wana me ba bundela ka mboka te ba so bundela mboka siko muta bundela ka mboka bolobaki na batuke il faut to sala soulèvement populaire siko lelo na Congo langage yango yangane koti na Congo ozomona ndenge bana kisa ba zo tomboka siko bino ba combattant qu'est-ce que vous prévoyez parce qu'il faut prévoir il faut toujours anticiper oui siko na soyi leona camarade nanga mo tunisien alandaka pe politique na biso camarade nanga tunisien mo alandaka politique na biso c'est la peine na politique na biso alobi je vous suis malgré je écoute pas lingala mais je vous suis à chaque fois pour camarade nanga ba expliquer comment vous parlez mais ndenge bozo kenda biso to salango mais to salango par quartier do bana kingasani bazana ko mbatele maka bazo bakamunde na bango ba misu bazolia mapa boravite bango mai oya ya masina oya Pascal ba musu ba ke matete ba musu ba ke ngaba côté na bino kuna ba musu ba ke yolo gombe ba point wana ce que ko sala ke ba to azoya ka wana chaque jour au fur et à mesure ne et ko sala un bon pierre d'achauffement noko monika bano alimete ba ka côté le mana pour rien balesi bango mbo amelisi bango diamba ba droguer bango siko sobo sali ya batu normal balingi mboke bonga donc ekozala somme catastrophe abi il faut na minute au peuple la bino comme na niveau wana abinga na za tunisien mais na songo na souffrance na bino na biki bozo souffrir fort na moni ba indicateur nyonso eza pena rouge pa na bino a commencer par le président de la République na faninga biso ki bato azo comprendre biso bongo ba inconscient oyo bandiko nga ba lubo ba inconscient oyo aide personne na aide personne ba lubo oyo tala ba inconscient tu vois maman na peso phrase moi comme ça vous le batik tu la moi pose au kotango du ndoba Félix Tshisekedi dira maman na ngai aza mutu ya malange origine nationale euta na malange recadré par secrétaire à parti abi président de la République yumo lo balim to lo bango bien abi président azalaki na erreur président Mamba Lobaki azalaki na erreur donc président de la République azalaki na erreur vidéo on peut te quelle humiliation quelle honte pour la République démocratique du Congo. A recadrer président que président Zaki une erreur. C'était président Azaka toujours une erreur. Toujours à yebakate, toujours à comprendre kate, na rotuna, il faut na tout espère, il faut na sala mais si on a tuni maman lobi na biso lobi na nga. Maman muta lobi, est-ce que mboka neza ya maman? Mboka wana siko bakundana ki Zouiti, bakundana pe Zouiti lobaki ayi ko yebakaza aza congolais sur na âge nini. Mais ce que président de la République Moni siko au moins que c'est tient na benga on inconscient. Vous voyez maintenant moi ngai na mutu na zana je vais me retrouver na batandengo wana. C'est pour cela que j'ai quitté. Ce sont des inconscients. C'est comme mutandengo na zo représenter soit disant ba congolais bazolanda ngai, pas moi. Mais ngana na ndenge na ngana yebena ndeko azolanda nga to ko kozana mutu soit disant ko diriger bato za inconscient ya ko lobake ayebaki na yete tato ya boto aboto ba source na bango te. Est-ce que ça a sens? Et bien so maman muta lobby, est-ce que na mboka na a besoin maman? Yo soka maman ya Macron so loba. Osoyoka mama ya Sarkozy aloba, mama ya François Hollande aloba. Plus loin, attends mama ya nani ya ba pays africain total. Mama ya Nelson Mandela osoyoka aloba. Osoyoka mama même ya Eduardo Be ya nani yo aza Lorenzo alobi. Même mama ya Ouattara on osoyoka sobi ya nani ya Salobi. Mais pour ni mboka komi ko na bese mboka bo. Alors les clans comme ça, bino lobi ke Congo ezokene malamu. Omoni inconscient abenga bango balubo oyo. O bino to sous-estimer, IDP so. Na yebisa ke bino so sous-estimer ba to en face na bango. D'ailleurs, je suis parce que les sujet de vendre souka.
mais makambo ya Seni parce que na Senko est-ce que parce que c'est déjà mais ngana lobaki na micro na yo awa ke Denika Dima ça fait 1 mois nazaki na source que Félix a imposé yenanko apesi pas ya Dodo Kamba oh bango batie Dodo Kamba il a renversé Sonic Afuta ils ont fait tout pour renverser Sonic Afuta pour bayebi a suku tout problème na kankenza oh ya commissaire na place wana bengani abalaye bango beti ngo mokato ba pesi mbongo pour la Denika Deni wana ozo na Denika Dimaza ni protestant ni église de réveil ni catholique bon ayeko parachita comme ma président Seni ndengeni candidat oh bena Félix abaki so bolingete je vais détruire tout le monde à Kondiva moto voilà musala IDPS voilà musala baluba yango moni papa na bino mosengo akoti mabele pour la likamba Denika Dima oh ah bon ah oui mais il faut le tout le la vérité bino zo bombango pour ani batsu zo bayeba ke soki lelo mosengo se retrouver mort ne do tanga na passé boy grâce à cette loi là pour na kocha mutu wana yo zo mona te ba kulino mosengo pena bien te ba si ba activer levier déjà basi ba cheka lima parce que mosengo mta sala bango ombrage etika li chole ba bo machole wana so ba bo miete ba kolukele premo comme on a ba na prison tout ça na bino na solo maka kanga data le pour na lo na bino ka boy après tanga na ligne te na ligne ka vérité ça l'établi voilà si quoi élection au PR mon quelque part ça craint un peu hein, parce que côté là que déjà c'est-à-dire nanga zongi na ye na côté na bango siko nanga na cour constitutionnelle peut déjà si va changer déjà moi je montre que ça craint un peu mais ça na yoba ki na bino mais comment ça peut pas craindre ce que so banga ce qui biso ko ko banga te pour biso déjà bateau yo donc déjà on a to signé déjà makambo ya yeye papa na loba ki na yango mona esaki bino siko Martin Fayulu na loba ki ke photo que na élection tala Denika Dima tala papa Koko vol intellectuel azo c'est la bino kuna na cour constitutionnelle ah comme président mokoni bandeko balingaka Martin Fayulu na lingaka bino pe mingi bata décidé batu ya nouvelle na tous bino yebisanga soki boza sincère à travers émission yebisanga Denika Dima na Seni nani papa monsieur Koko na cour constitutionnelle yebisanga ba okomisa nani Fayulu président mokoloni à moins que à la passerelle à moins que comme passerelle papa Tshisekedi nazako sala que aye na lobaki no phrase moko soki Félix Tshisekedi akozwa mandat sous deuxième mandat za pour na Martin Fayulu pour ba koluka ba utiliser ye ba pesa ye moko ba sala makambo nyoso tout mais c'est que nous voulons qu'il reste constant pour nenge to komi boye ezala ngo sur le kamusu te 4 chemins zate muto akosala bitumba na Félix na deuxième mandat pour les à part Fayulu azate siko soki ba pesi mbongo pour Fayulu azala mbongo te soki ba pesi mbongo ebele papa akondi makaka za muto te mettons soit boya bon soka boye ko zala soué ba congolais surtout atika soulèvement populaire de salle na lobi na pesi ba tamayele boye parce que na politique la lobi ba tumusu balingaka folo bi mais ndenge ni mettre tu razolo boye ufu na loba boye tomoni Laurent Gbagbo bakangi photo na Ouattara yebi combien de millions de morts des Ivoiriens ba kufi pour na conflit wana soko za mayelo zo landa ngai photo ezo tambola wana zo mona Ouattara bakangi photo na ezali sekite bazo seka ko seka derrière sourire wana yebi combien de millions de femmes des hommes violés na Côte d'Ivoire combien de femmes violées combien des hommes égorgés pour na conflit wana mais l'autre bango bazo sepela bongo ba moro ba kufi eza bazo sa bango ni moni mépris ya politique donc ba kipe kutu politique te mais pour na bango la politique est dynamique si comme moni bongo bato bakufi bongo yo soki lelo ndeko Martin Fayulu moni bango photo na Tshisekedi batele bato sepela bato seka yo suka wapi mais attends les gens ont perdu leur vie bato bakufi bazo kufa tous les jours donc je crois yango na lingi congolais atika nango na lobaki phrase moko na bato ba professeur baza mayele o ba mibenga ba professeur o eza question pour na bango na ba docteur na bana nyo surtout 80% za la peuple 40% za politique laissez le peuple yé moka sala makamuna lingi politique ya ko pesa solution à 80% parce que so tikali politique à 80% to ko mona photo à Laurent Gbagbo na photo ya Ouattara tu vois maman est-ce que ndenge balobaka slogan wana ya le peuple d'abord est-ce que déjà son ina tuna yango na lobango par rapport ya Augustin Kabuya ba propos Augustin Kabuya déjà dossier Augustin Kabuya oyo tozana mo dossier mo ya molai ezana ndeko na biso moko Pascal Nyembo voilà olimbisa ndeko na biso wana kombo na Pascal Nyembo yé pendant 2 ans azalaki na tête ya CEEC voilà CEEC voilà to nous expliquer un peu malé mais eza place oyo ba traitaka ba minerai place oyo ba traitaka ba wolo mboka na biso parce que so tali bien lelo makambo wana ikena na Uganda
na Rwanda pe ndeko wana kenda ko bundisa même c'est-à-dire kenda ko bundela Congo na ONU pour na ko récupérer masolo tout mais lelo ndeko wana za remplacé par ndeko ya Kabuya to lobela ngwawa. Alors makambu oyo Augustin Kabuya déjà à lobby soko tali bien le même makamba propos ngo bato kangela Jacques Ndala. Ouais, Jacques Ndala a eu une citation à la haine. Non, Jacques Ndala a une citation à la haine. Mais c'est le bango. Mais Oya Kabuya a une excitation à la rébellion. Non, il va pas Mouto a quitté haine est normal. Nenge bango bazo sala le baluba. Et ça normal bazo sala haine tribal ba komi bangonde bisonde kolongola mutu na poste ko cha muluba ko zo muluba même muta sala 20 ans mayele bolongole boziso ba mo uti mbushima iboche wana c'est ça. On a des excitations on va mettre aux lignes mais entre hier excitation à la rébellion na la haine ba ko cha na prison et puis plus loin muto azo sambisa nani Jacques Ndala l'autre yo sa muluba pour que soutenir Tshisekedi juge mais papa tout ça na mboka nino sikoyo le même Augustin Kabuya yé mutawa sabiso que Félix Azane Zoba Félix Azane Mayele c'était un bandit c'était mutaza na beré rebelle pour Félix ayo ko l'accusation que Félix Tshisekedi Azane Mayele était pourtant yo lobi que France mo mutolo ba mo bien do yé ce qui président Azane erreur ou bien ayeba quitté à comprenant quitter Aïb Makambazo le batté recadré par son secrétaire de parti donc allez-y comprendre déjà président Wazan Nengeni bo tchangwa en évidence ce qui secrétaire nem dalobi ndengwana et si ka yo ucho ebi source na ngote de mutona za na berere tazana ba manquement tazana ba faute te bolu ka phrase asika te ko songa na likambu ya C et C eza nini compagnie na biso moko eza na Congo wana centre moko eza na expertise ya évaluation ya certification ya ba substance minérale précieux et semi-précieux semi-précieuse pardon. Alors Mouta ezaki dirigé par un homme intègre Mouto ya tanga ya makasi ya kosakanate être Pascal Nyembo je précise bien na C wana Mouto aza capable Mouto aza na mayela kosala esika wana ezali maître Pascal Nyembo congolais de père et de mère de batazoloba maître Pascal Nyembo parcours na ye auta na lutte anti-fraude azalaki na lutte anti-fraude do ye mutaloba na mutasala ba Rwandais boye na poto yeba ke ba minere na biso ekendaka Rwanda na nzela moyibi ekendaka Uganda na nzela moyibi c'est maître wana ozomona. Exploitation illicite de minerais en République démocratique du Congo, Maître Pascal Nyembo Muyumba, DGA du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières précieuses et semi-précieuses CEC et coordonnateur de la Commission nationale de lutte contre la fraude minière CNLFM, a levé dernièrement le voile sur ce dossier au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'envoyé de Kinshasa à New York a relevé l'implication de multinationales dans l'exploitation illégale de minerais de la RDC par des groupes armés et a appelé à des sanctions exemplaires. Les groupes armés d'acheter les munitions et les armes sur base de l'exploitation illégale des minerais. Et ces minerais entrent ici aux États-Unis, ce minerai des groupes armés entre en Europe. Au moment où je vous parle, nous étions en procès en Suisse parce qu'il y a des minerais des groupes armés qui ont transité en Grande-Bretagne et vendu en plus en Suisse plus de 3 tonnes d'or. Mais si le comité cherche vraiment à aider la République démocratique du Congo, mais il faut d'abord commencer à arrêter les multinationales qui encouragent les activités des achats illégaux de minerais dans notre pays. La raffinerie belge, connue sous le nom de AGR, s'installe en Ouganda, achète toute la production venant des groupes armés dans la région. Et ces minerais entrent en Europe. Cette raffinerie n'est pas sanctionnée. Est-ce que ce n'est pas encourager la criminalité, le viol du peuple congolais? Chez nous, le comité ne souligne pas ça. Ou alors on joue au double jeu, ou alors on est sincère. Alors si on est sincère, nous devrons commencer par attaquer la cause de la criminalité dans mon pays. Vous êtes sans ignorer que des fonderies britanniques sont installés au Rwanda pour acheter les coltans des groupes armés venant du Congo. Mais commencez d'abord. Nous voulons que les groupes
nous fasse aussi un rapport sur les activités de ces fonderies-là et qu'il y ait des sanctions contre Ager, une raffinerie belge, contre des fonderies britanniques installées au Rwanda. Parce que le groupe armé exploite et exporte vers le Rwanda. En ce qui concerne les coltans et cassiteries, nous avons saisi plus de 33 tonnes maintenant là, qui étaient en destination du Rwanda parce que ça venait du groupe armé Nyatura. Qui sont les Hutus dans le Massissi. Le dossier est pendant. Nous déplorons plus de 13 conteneurs qu'on voulait arrêter mais sortis frauduleusement vers le Rwanda. Le Rwanda nous a déjà restitué plus de 80 tonnes de cassiterie entrées frauduleusement que le groupe armé ont amené. Mais nous voulons que le groupe d'experts ne se limite pas seulement à l'acharnement sur la République démocratique du Congo, tout en écartant les grands criminels, les concepteurs de crimes de mon pays, vivant en Europe et ici en Amérique. Commençons à décourager le multinational ici, avant de venir sanctionner en République démocratique du Congo. Parce que le multinational qui achète, les consommateurs finaux, nous sommes les producteurs, mais nous ne sommes pas les consommateurs finaux. Les consommateurs finaux se trouvent ici. Ils achètent. Nous avons dénoncé ici 90 kilos d'or entrés aux États-Unis par un faux certificat signé par un membre des Nations Unies. Mais vous n'en parlez pas. Le comité n'a pas soulevé la destination de l'or. Quant à une quelconque complicité des FRDC sur l'exploitation illicite de richesses du sous-sol congolais, le coordonnateur de la CNLFM explique. Sur les activités des groupes armés qui peuvent se retrouver avec le stock de militaires de la République. Mais là encore, il y a un problème. Lorsque vous êtes sur le champ de bataille, il peut y arriver qu'il y ait des attaques surprises des groupes armés dans telle ou telle position de l'armée congolaise. C'est normal que les groupes armés puissent posséder une arme de l'armée congolaise. Lorsque l'armée congolaise attaque les groupes armés, ils fuient, d'autres nous capturons, ils déposent les armes. Ça ne signifie pas qu'ils nous donnent ces armes comme cadeau, ou ils viennent pour récupérer les armes chez nous comme si nous faisons des cadeaux. Non, non. Nous sommes en guerre contre ces groupes armés. N'oubliez pas aussi que ces groupes armés étrangers qui sont chez nous, particulièrement les FDLR, sont entrés en République démocratique du Congo sur demande des Nations Unies. Alors nous avons besoin de l'appui des Nations Unies pour mettre fin à ces visiteurs dont les Nations Unies nous ont demandé d'accepter chez nous. Ce n'est pas les groupes étrangers venant d'ailleurs. Ils viennent du Rwanda sur demande des Nations Unies. L'évaluation de l'accord signé par le chef d'État africain sur l'exploitation des matières précieuses et semi-précieuses était aussi au menu de cette réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Le DGA du CEC, coordonnateur de la CNLFM, a donné à ce sujet les preuves des efforts de Kinshasa pour une application de cet accord. Concernant les auteurs du vol d'un lot de certificats de la CIRGL en RDC, croupissent déjà en prison et la série de certificats détournés et désactivés. Dans la région des Grands Lacs, il n'y a que 2 pays qui aujourd'hui signent ce certificat pour l'exportation de ces minerais. C'est le Rwanda et la République démocratique du Congo. Et ce certificat, il faut le déployer de la capitale vers les provinces. Ça veut dire le point de sortie de nos minerais. Le mouvement de la capitale vers les provinces de criminels ont volé le paquet de 50 certificats. Et nous, comme responsables au niveau de la certification des minéraux, nous avons désactivé ces certificats. Ça veut dire, nous avons signé le document que nous avons envoyé au niveau de CIRGL, c'est-à-dire la région des Grands Lacs, et à tous nos points de sortie pour que les séries ne soient plus considéré comme certificat valable à l'exportation. Nous avons désactivé les séries de ces certificats chez nous. Ça ne peut plus être considéré comme certificat valable à l'exportation de minéraux. Et nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Nous avons arrêté les voleurs de ces certificats. Et ces voleurs sont arrêtés et condamnés. Nous avons amené le jugement de leur condamnation auprès du président de comité. Est-ce que c'est encore une question qui doit revenir à l'ordre du jour? C'est pourquoi nous disons qu'il y a un petit souci alors. Parce que ça a été déjà fait et le document de désactivation mis à la disposition du groupe. Nous collaborons toujours avec le groupe.
Pascal Nyembo Mouyumba, DGA du CEC et coordonnateur de la CNDFM, n'y est donc pas allé par le dos de la cuillère pour dénoncer la politique de l'autruche jouée par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies sur cette problématique de l'exportation illégale de minerais en RDC au prix du sang des Congolais. Maître Pascal Nyembo, je précise bien, Maître Pascal Nyembo, c'est lui qui a ouvert tous les yeux des Congolais pour savoir que minerai nabiso et kenda na Rwanda bayiba kayango basala kango na Uganda akenda plus loin. Maître Pascal Nyembo akenda ko défendre le Congo tina ONU na instance ya ONU pour ba minerai nabiso. Qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est lui qui était à l'antifraude. Oh ala kisibino que ba minerai nabino bazokango kuna ofere basato bakozo yango boyete. Alors comme directeur général. Comme directeur général. Siko yebisa ngai mutu wana oyaza babenga kayaza lokola Angelou na musala wana bakanga ye IGF ye kovanda wana plus de 40 fois Félix Atindi et puis bandaki ndenge nini conflit bandi Félix abifu basala évaluation ya ba société nyos na ba société sous basali défaillance ezali société sous basali olebo futa babi batubaya na bambongo par exemple 10 000 ba société sous na ba 4 000 et ceux na ba 2 000 et ceux na ba 1000 mais maître Pascal Nyembo aye na to babi 10 000 oh Félix a moni 10 000 oh maître mais bato nyo sous bazwa na ba 1000 ba 2000 ba 3000 yo na 10 000 ndeni c'est que siko mafia ezali. Voilà le problème. Augustin Kabuya dira mais t'habité Félix ngana za mutu na ko na place wana balongoli un homme intègre, je vous dis tout le monde na Congo pe na Congo na Congolais so azolanda ngai partout na monde tu baza na Belgique baza na Londres baza na Allemagne surtout baza na Congo bokele na C et C botu na kaka un certain monsieur Maître Pascal Nyembo, un homme intègre, je vous dis. Mais le loi a peur de Moussala Naye, a sala na lutte contre l'antifraude. Le loi a peur de Moussala Naye pour na petit frère ya Kabuya. Kabuya Longolié pour le bika osala Moussala Naye bien. Et puis mobile peine Longolié ça pour Félix Tshisekedi du travail maintenant avec les Rwandais. Tant qu'on a livré matière na biso pour Rwandais, matière première. Tant qu'on a livré matière na biso pour Burundi. Bango be habité mais mutafunda biso pona makambo kutu lelo yo pesa biso ngo ouvertement boy to li ndenge to lingido to se servir to sala fête récréation za na biloko yo mutu muka za kuna mutabanda ko la makambo mutampesha biso na makambo il faut ko boma elo mabat atuli bango nani Maître Pascal Nyembo ah bina yebiye nazo lukele problème to kolongola ye c'est là où début ya ba problème ya kolongola un homme intègre je dis bien un père de famille responsable à qui on peut compter. Surtout dans la Liboso, c'est monsieur là, le professeur Pascal Nyembo. Je te dis qu'un maître, il y a au rang. Tous les professeurs ne sont pas des professeurs. Moutassa est lutte antifraude. Balongoli siko baye Kabuya lobino il faut to longolaye ngana ye ndeko na ngai. Kabuya aye na ndeko na ye propre. Freddy Mwamba. Ndeko na ye propre comme na ye Freddy Mwamba. Dis-moi un peu. Freddy Mwamba on a besoin mona Freddy Mwamba ça même père na même mère na Augustin Kabuya. Auti mboka 1. Azata na notion mon côté ya minéré. Azata na notion mon côté ya domaine obache wana. Mais le coup la Freddy Kabuya za l'équipe propre ya Augustin Kabuya. Non ba père na bango baza tata moko. Mais c'est son frère ndeko na ye propre bon ache wana pona ni. Pour bazoluka ba capacité té. Bazoluka compétence té. Bazoluka Congo avancé té. Bazoluka nde bandeko ba remplacer bateau wabi musala voilà le Congo d'aujourd'hui. Bateau bazolanda ngai bateau azana tembe. Kende sikona C et C. Tout nana naza directeur maintenant au mona Freddy Mwamba ndeko ya Augustin Kabuya a remplacé un maître, un professeur Pascal Nyembo. Mais où va maintenant le Congo? Tozo ke na Congo wa bandeko na ngai ba congolais bozali. Est-ce que professeur Nyembo za muluba tu ne crois pas? Non. En dignité. Hein. Voilà. Biso on a besoin de mungala, muluba, on a besoin de compétences. Et mais ce qui a fait l'honneur du Congo l'antifraude, il a fait l'honneur, il a défendu le Congo l'anonyme. J'ai fait vendre pendant 20 à 25 séances. Un homme intègre.
même oye kotala ye mboko komela whisky non komela cyclé même okola masa akobimisa la poche ni mwasi na ye ni bana na ye ni ba frère ni bandeko na ye propre ata mutu moko akota na musala wana zate metala kabuya makama ye kosala biso Augustin Kongo ya lelo bolobi ke mboka ebongi boya kosala boya boy soki pena un professeur lokola Pascal Nyembo remplacé par Freddy Mwamba Evani Pied quelqu'un qui ne sait même rien non nenga kocha autour bango musala wa bandaka ndenge nini mais bolongoli muto aza na compétence Félix Tshisekedi qui m'écoute à ce net moment na entourage na ba collaborateur na ye le Congo que tu vas diriger yo bino kala mingi te brasser ko komela bino nzela ko katisa kala mingi te bozala kana musala place ba tio wana tokoyeba bino kala mingi te on peut pas accepter ndeko na ngai est-ce que on dit ma injustice andengol on dit ma comment va qu'on réduire beaucoup na biso 15 personnes voilà mais na 15 personnes wana maître Pascal Nyembazala il faisait partie mais c'est quoi bakolinga batabongota parce que lui il travaille déjà dans l'antifraude parmi les 15 lui il faisait déjà partie parmi les 15 donc Kabila zangende 14 pour moi ils allaient déjà maître Pascal Nyembo c'est comme mutabwe bakolingeta et c'est quoi on a besoin de mayele Yusu mona batwasi na parlement ba tcheba tuloko ba Daniel Safu ba tuloko ba Eliezer aussi ba tuloko ba lemba aussi tela ba nani ba nani batu ba zawana do ba yebi kutu tina ba yana parlement te mbuka ndengo wana tozoko loba yango tozoko dénoncer yango c'est à vérifier aller là-bas à Kinshasa na minute epeli moto mabe na kata société wana parce que beaucoup longo la compétence ba longo la compétence ou bakisi compétence mais beaucoup longo la compétence pour bakisa bozongisa incompétente mais c'est-à-dire tozolinga to évoluer mais bino bozozong sa mnombo kasima maître Pascal Nyembo na soutien ya diaspora mobimba place aux alliés tient un homme intègre France est dans les colonies, la diaspora en général, au bazan Europe, au bazan États-Unis. Le Congo parlera de vous. Non mais il faut que parce que mais protège-toi bien. Protège-toi bien biso bande ono to yebi que le ko laisser comme un niveau yo. Le ko laisser comme un niveau, le ko la makambo e bimi libanda boye. C'est à vérifier pour la minute Félix Azoyo Kango, entourage nezo yo kabado su ba yebi que ba longoli un maître Pascal Nyembo ya mayele pour ba remplacer Freddy Mwamba oyo leki ya Kabuya. Pour nani ko sala biloko ndenge na Congo le bino bolobi que mais c'est Félix qui n'a pas dit que nazana besoin mutunyo soit yo azana maila ko sala bosu mutauti mbushimai boye ko China place ya diamant pourquoi si ka diamant baluka ba espère yuzo ko cha mutuka boy le Congo d'aujourd'hui. Merci tu montres nous sur Souka vous avez vite fait aux injustices mambo ça malelo c'est-à-dire comment tu connais aux injustices mais franchement comment bangisa ngala yebakate ke IDPS ekubando sa IDPS oh natao na bakabino baluba ba to sous-estimer te yo aussi estimé baluba yo no sous-estimer baluba to na zo no aussi estimé baluba pour ba to sous-estimer te to komi na suka chuma ngoma to komi na suka dossier mo etikali ya batu ya Pareko papa vengwanda kufi me molimo ngande kufa te ndenge moko lumumba kufa balumumbise bazati lelo ndenge moko Laurent Désiré Kabila kufa watu mususu ya bazakati lelo Mobutu akenda mais impère sur les alak mais Ngwanda kei oya tikeli biso na sima c'est un grand tsunami Ngwanda le batu baza na esprit na ye batu bazaki na Ngwanda il était plus puissant akopi ko sana kisasa malinga ko sana kisasa parce que Ngwanda ndenge na yebela ki vie wana na ndimite gouvernement nyoso a passé par Laurent Désiré Kabila le père fils na Félix Mutakoko boya yo sana Ngwanda zali il pouvait être même président de la République soki alingaki batikali le libanda tia kundami libanda pour makamba mboka wana tout ce qu'il a dit yango le tozo mona ngwa alors baki na biso bokanga mwana bo plaquer au sol bo tele buka lupango akopesa mutaliboma yango tozo mona minéré ke ba Rwanda minéré ke ba Burundi baki ko longola un grand professeur lokola maître Pascal Nyembo pona un fani pied un bandit ya Freddy Mwamba leki ya nani ya Kiseka Buye donc nenge to tika na Pareko ba papa moko mikolo ba vai na Pareko vieux nanga moko azaka na Bruxelles et Bama il a mis de Ngwanda vieux wana ba yoka na Ngwanda ta Ngwanda zaki na bomoi ya yaka esi Ngwanda to kosa la politique à chaise vide il faut que travailler na kisasa oh ngona binga na zo bunda pona mboka sikolo poto ke bino boke na bino ba panzana vieux Ngwanda kufi le monsieur il viendra vieux wana bimi na zo bisa yoke azame na Facebook te tela papa no komona le vieux il est affaibli donc sentir besoin de quoi kizenga boye na asala nya ko la na na magistrat nani na primature nenge kisenga nenge papa wana sali même âge na kisenga mais nous avons
la jeune fille. Non, mais un papa comme ça fait le quoi qui s'est engassé nini papa. Il y a un coach Moutaponi était. Va falsifier tous les dossiers à Pareko et Ngwanda. Et c'est la même carte. Ce sont des criminels. Pourquoi? Il y a ma casse à Kosaganate. Pourquoi ils ont reçu l'argent par François Beya, François Mambaou, François Beya qui ça. Il fallait si qu'on planter à Pareko. Bah si pas si bango local na Gombe et si qu'à Pareko goya. Bah vi on a auto ça la réunion na bango le 18 juillet na vidéoconférence. Vi on a le ibola na makamba Pareko to kenda ko samba wa tena plateau kenda ko samba. Biso to sur makamba nengo to kenda biso ko sala na Kisasa. Muto bache vice-président ya Pareko o bango bazana ngo ya lukuta wana. Yé comme on a nani mutango comme ngo zo langa ya wa nani Mikai. Muto to ba Mikai wana ta vice-président ya Pareko wana bango lukuta leki na sala kana Gentini. Ceux qui bache tembe na bimisi na numéro matricule na poste à sala. Siko yebisanga bango do faire asseoir siko yoke boya ba légaliser makamuna ba légaliser à Pareko lukuta wana. Or muto ya tikali na Pareko. Oya zo sala pena valeur ya Pareko. Oya tika ina originalité nango. C'est une dame comme ça, Blandine Candine Okeke. Candine Okeke ba kongolo subolanda kombo. Mwana mwasi oyo bo pese maboko. Mwana mwasi na solo ba lelo te lobitenga so na sabino likambo na yebi de quoi je parle. Mais on remercie Sami déjà. Et ça la mina noté ba na tribunal ba kimi pokula ba aussi ma ba ke fana ba liba ke sala mona Kisasa. Mais nek sabino boy. Bino mo libo ke ne Kisasa. Viens ngai ebama mote mingi place aux ali malgré na yebiote mais na solo kayo mawapo que no kufa fa même ndeko na Mbikai est-ce que bino botuna no Martin Salita supposé botuni Martin Salita supposé na mwasi na ye bakene ki sala bakena ko sala fusion na viona ni Gabriel Moke ba supposé yo tuna ka pachelita supposé nani ce soir na mi sato batika na otanga bakoma na wote bavanda ka silence bo ba ko pesa nde bino et puis bino bolia na Ngwanda bino meya na Ngwanda bino za si boko za le bienvenue na Kisasa. Botika na bino ve bofanda ngana ko conseiller bino boye bofanda boluka mais na ndimite mona na ndimite tantino na kanino ko kolinga bino susu parce que bolakisi ba position na bino papa ndenge ba fingi Ngwanda na télévision obiso bolé na moto mimi savimbi na ndimite bata unita ba finga savimbi masala mala asala ka mabe malamu te asala pe mabe un leader soka kufi ba collaborateur na benga ngo il faut ko ba ko bomba mutakala nowe mais tela ndenge ba bimisi salite ya Ngwanda libanda Ngwanda zako yiba mbongo Ngwanda zako sala boye Ngwanda lingaki boye ba milanda télévision ko mona mikolo bazo lo bango même si azaki na mutakoza nga ba défaut te mutakoza la ba défaut mais voyez un peu leur qualité. Savoir-faire naïe, ce qu'il vous a fait du bien. Batouaye baki binote, ba mona binote, boye bani grâce à Moutouana. Mais là Koufi, au PC quand même honneur. Ni va taper ça ka Lumumba. Mais ce que nous commençons à boye, un traître, il reste toujours un traître. Pour na Batouana qui ça sabino oza ba traître. Pour bovanda ki na Moutou, a Koufi bino boye, oza ba traître. Ce que sori à traître, tala yango partout dans le monde entier. Bino bokomona ngo. Bokomona ngo pa na bino. Je soutiens total. Candine Okeke, maman na yebi yote na mona yote, mais na yebi force na yo sur le terrain na Rwanda, na Burundi, même na capitale. Mais babi yé kasi mutaka na cop ya François. Non, yé kutanga ni maka na yebi te mais ceux qui yé mutaki na cop, mais bato bazu 200 000, bato bazo kero sana Kisasa. Mais babi yazaki la bouche autorisée de yé mutando ya makambo. Ceux qui muta bon, on lobi ko tout bien. Ceux qui Candine Okeke azaki la bouche autorisée, azumbongo te. Mais bino ozaki la bouche autorisée te bozu 200 000, bozo que nous se planter na Kisasa. Parce que le peu après petit le peu prévu papa, faut l'intellectuel wana yoka simbongo ne kendate. Na peso après wazo luka Sarkozy azo mbongo awa et na Libye. Yo mona ti lo awanga na te yo sa sino la nanga Sarkozy azo mbongo te. Lakini pe kutazwa 52 millions ah bino bo sakana. Bo baza wana baza na mbongo bazo sepela yango esali ke ba pesi bango bureau na Gombe ba ke no vandela ba ke no basala Pareko. Kaka so basali bureau lelo le ba ko bango moko esili ba kimi ba misu ba ko kima na ite ba ko tika na ebite. Yango no moni ba maman ba papa po baza na makambo yo. Ya Pareko bosa na brise yango moni ba obligé bango na Kisasa faut passer la sortie officielle le 31 yo basa la image qui est sortie officielle to sala ya Pareko ezanga mikanda mais ka ba mona ke to sali po mbongo ba twasi balié basi na bino na ba na bino batala bakadio bazaki na force mais ils sont partis comme ça batike le côté attention de konanga nazo conseiller bino attaque frère naza mutu ni ya Pareko ni muta IDPS ni muta PPRD ni muta INC ni mutu ya nini ya nini ya SID ni mutu ya nouvelle là naza ta na parti politique mon côté mais je soutiens toujours ce qui est na soutiens la légalité na soutiens la bateau baza dans le vrai moi je porte mes soutiens toujours à ce qui est vrai
yango mo na soutenir maman on a Candino Keke oza na soutien nga naza na besoin na mona yo te naza na besoin na yeba yo pété mais je te soutiens déjà de loin tellement makasi batato yo baza bakosala nyonso soki le kola bakele kuna bakalingi bango bakoluka baboma yo zala makasi siko maman on fait ça fait yeka nani fait ça fait candidat non mais siko etikali ye parce que ba mibali bakozala fort baza corrompu siko ya osala ni il faut tikala ka ye voilà donc maman Candido Keke ce que vous avez besoin de tout pesa maboko ah ouais faut nalingaka yo ozaka bien pour la soutien là yo mais nanika malbana ba eza ya solo papa makambo na solo ba lelo oyo ya Augustin Kabuya ndenge balongoli biso maître Pascal Nyembo oyo azalaki directeur na CEC pour na ba traitement ya ba minerai na biso directeur oyo autaki azalaki numéro 1 ya antifraude mutal appelé dati aux États-Unis que bateau basili service ba minerai donc na Rwanda na Uganda wangani pour na maître wana ayena kisasa ça fait 200 ans ça na poste wana batindele IGF ça fait 21 tours ba moni ata muta batata nguba liete talibé mokoti mais balongoli pour na nini Augustin Kabuya ye na ndeko na ye alobi ndeko na ngam capable de sala wana Freddy Mwamba à vérifier maintenant après bozongela ngai pour ba missile musu ezali na ko larguer lisusu merci na bandeko so balandi biso voilà merci na bino nyonso bandeko balandi biso ezalaki passage moko c'est-à-dire toza kolela parce que injustice nande ba violé ba mama la est kuna makambo yango muta na poste muta za na compétence balongoli pour batia incompétent donc quelque part en tout cas au lieu de avancer t'as le niveau recul c'est la honte non di matin nga pena hier mo na so na vandi na ndi marate mais ndeko na biso frère na biso balongoli kombo na likotolobi maître nani maître Pascal Nyembo ndeko na biso Pascal Nyembo un professeur aza mutama sécurité il a travaillé à l'antifraude voilà en tout cas monsieur Pascal Nyembo tient notre soutien de la diaspora le pays aura toujours besoin de vous même ceux qui balou balongoli batien de Kabuya mais le Congo aura besoin de vous à bientôt merci tokomi na suka to si c'était merci mingi na bandeko so balandi biso merci mingi na ba Congolais balingaka biso bokomela biso na seto komona merci mingi na de 5 Carmelia Chrissy Mboma Melvin Mboma na Luanda Denisia na Paris merci na ba Congolais surtout ba sportifs nyoso baza de partout association sportive sans frontières oezana Kisasa les sportifs sans frontières vous avez mon soutien total sportif sans frontières oeza dirigé par ba sportif nyoso ya Congo ozana soutien na ngai merci mingi na Lino Subonte en Allemagne les vieux Tunatour merci mingi na Aimé Chamwanga 20 ans qui vous tient à Mundele Laetitia Ramazani Anifa Ramazani Joël Ramazani Mireille Tanga maman na Samuela bébé Djema na Pointe azala toujours wana merci mingi na BBC Fungula na Louvière mokonza maman veut dire Jeep ozotamwa na Louvière merci mingi na champion Kif Maboko Mabe commandant et colonel Daniel Leko le Congo a besoin de vous mon frère je te soutiens aussi faut à la commandant de ville faut à la commandant à ville wana merci mingi na bandeko so landi biso merci mingi pe na yo merci na bino nyonso bandeko bolandi biso toza ko déplorer kaka injustice c'est le tout makasi on va toujours déplorer injustice c'est trop togana iboité on a besoin de mayele bakamba biso tout le monde a besoin donc tout le bien. Merci. 130 kilos. Sans oublier Alain Kinde qui est aux États-Unis, au Canada. Alain Kinde merci. 130 kilos, 2 mètres de taille, je suis là. Voilà. Depuis plusieurs mois, la vidéo a pris une place importante dans notre vie personnelle et professionnelle. C'est pourquoi nous vous proposons une solution professionnelle pour filmer, enregistrer et retransmettre en direct vos événements. DSP Studio anime, sonorise, filme, éclaire tous vos événements, mariage, anniversaire, baptême, clip vidéo, conférence. Choisissez l'assurance d'une ambiance garantie grâce à plus de 18 ans d'expérience. DSP Studio réalise vos vidéos d'entreprise, photos professionnelles, assure la promotion de vos produits. Pour que votre événement soit une réussite, contactez dès maintenant DSP Studio au 06 29 87
98 40 ou au 07 83 21 21 67. DSP Studio, duo ingénieur Steve Malungwene et Papi Guénet Tolobe la vie. On va la lumière. On y va.